15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Mbote balandi nyonso ya 15 minutes ya masano. Bongo to fungola 15 minutes ya masano na biso na Matali coupe ya confédération Otobengi CAF match retour demi-finale. Oye betabaki kuna ombuka Maroc. Renaissance de Barkhane oye banaki na koyamba tout puissant Mazembe. 57e édition ya Luc de Boyebaki et bandaki Omokolo. Moi lelo le 16 mai Boyebaki ba rencontre ezalaki ebele équipe Don Bosco ay banaki na kobeta na Bomoko Mbinza. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Ndenge na utaki koyebisa bino coupe ya confédération Otobengi CAF match retour demi-finale. Oye betamaki kuna omboka Maroc Renaissance de Berkane aybanaki na koyamba équipe tout puissant Mazembe score final ezalaki 4-1 à faveur ya Renaissance de Berkane. Bongo tolanda commentaire ya ndeko Christiane. Ezalaki pour la demi-finale retour ya coupe ya confédération ya CAF. Nde Renaissance ya Berkane ya Maroc ayambaki bongo tout puissant Mazembe ya RDC yenga malobi moleki topé dimanche 15 mai 2022 na Maroc. Bakabwana ki bongo na mingete minei pona Renaissance pe moko pona tout puissant Mazembe. Sima ya bango kolonga na mongete moko na demi-finale ale na lopango na bango ya Kamalondo, tout puissant Mazembe ya RDC akoyaki liboso ya Renaissance ya Berkane kolandisa maloba ya coach Florent Ibenge Ikwange. Na elika nyonso nde Franck Dumas oyo azali coach ya tout puissant Mazembe asalaki classement ya ye ya 3-5-2 na likonza na milieu pezemanga na centre bosu na kizumbi na attaque na ba latéral lokola luzolo pe isama oyo bakokaki kosala ata eloko ya malonga te poko koma kaka na minuti mwambe El Alali atiaki mongete ya yambo pona ba Marocain pesima kaka ya minuti mibale pamba Philippe Kizumbi azongisaki mongete pona ba Congolais nde na bongo bakendaki kopema na mongete moko na mutu na mutu. Obozongi ya lisano, bilombe ya ancien coach avec club bamatelaki balushwa na ndenge ya kosakana te. Kokoma na minuti tuku sambo na misato, joueur moko ya Mazembe abimaki sima ye kozwa carton rouge. Nde na bongo Mazembe akobaki na lisano na basani zomi. Na minuti tuku motoba na libwa, Renaissance atiaki mongete ya ye ya mibale. Esilaki bongo te, na minuti tuku mwambe na sambo, babakisaki lisusu moko na nzela ya penalty. Nde pona kosukisa nyonso, mongete ya minei etiamaki na minuti ya suka ya bobakisi. Nde na bongo, lisano esukaki bongo na mingete minei pona bakolo mabele, pe moko pamba pona bapaya. Esengeli koyeba ete Mazembe a chuté na même score lokola ba Léopard na Maroc, pe apesi nzela na ba Marocain ya kokoma na finale ya coupe ya confédération ya CAF bipai wapi bakokuta na sima ya poso moko na Nigeria na club ya Afrique du Sud oyo ya Orlando Pirates. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Tozo koba kaka na Matali Masano oyebaki 57e édition Coupe du Congo Ligue 2 oyebandaki Omokolo moi lelo le 16 mai 2022 awa na terrain ya Oujana bozomona e boyebaki ba rencontre zaki ebele équipe Don Bosco ayebandaki na kobeta na Bomoko Mbinza et score final ezalaki 2-1 à faveur ya Bomoko Mbinza. Bongo tolanda ba réaction après match. C'est mon victoire et puis la prestation ya équipe nanga va prester bien sur le terrain. C'est que sur les plans offensifs, vraiment les attaquants sont vraiment près devant le but. C'est que bravo à tous les joueurs, bravo à supporters, à soutien, à soutenir, à dirigeants, vraiment prochain match toujours derrière l'équipe. La première mi-temps, tu as manqué na penalty, mais tant tu as na deuxième période, coach a pris un système de jeu tu na deuxième période, il y a bloqué tous les intervalles. Tu as une attaque rapide, il y a un marqué deuxième but. Na osenga na banka baya balimbate, baya ko soutenir biso to ko se qualifier na match na suizo ya poto ke na demi-finale. Et pas na biso ba joueur
tu vas arriver moi mingi na niveau ya milieu ana on a ça peut ba ballon trop na sima to comment on charge belé et on a tout encaissé des imbi et puis arbitrage il arrive vraiment à b des imbi pour aller plus avancé que biso merati qui joue à TPB to lembi ça a été to continuer à attaquer mais bon bah chance à marquer des imbi et puis avantage arbitre peut si bon to pour le match prochaine édition tu as sous plus fort que net pour tu as sous que ça haute salité tous on a réglé ma casse première participation à biso et puis to poli et ça bien été pour la deuxième fois tu as vraiment comme il faut premièrement ils a manque d'expérience et puis deuxièmement ils a des bandes de basio parce que moi kobanga parce que moi kobanga mais bah yo comprendre que tu peux au bêta donc et puis tu multiplier peu d'occasions tu aussi pendant d'occasion trop té à marquer tu multiplier d'occasions au chat bon va marquer baby bon va gagner va perdre sa balle qui belé dans milieu de terrain va perdre sa balle dans milieu de terrain dans football tant on est à milieu de terrain et zoko ka pour monopoliser ballon et comme déjà difficile donc tu es obligé il y a bima na football na biso pour te mettre football qui habitualité donc jouer un football direct en lien bon mais ça on va passe à 11 passe à 10 passe à 11 donc il y a ça c'est moins difficile mais et possible sur moi expérience et possible sur moi matière il y a ouais basso ko bon ça pour à venir 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo formation ya entraîneur amical Tchangu ezoko bakaka kuna na grande salle ya Don Bosco na salle Marie Auxiliatrice moko ya organisateur ayebaki na koloba na micro ya 15 minutes à masano pe apesa ki ba éclaircissement na makambatali formation amical Tchangu bongo tolanda tobandaki lundi à l'ENF de tobandaki formation na biso ya licence de fédéral et jumelage na licence fédérale donc tobandaki to entraîner bazo ko apprendre toujours comme ils a formation entraîner au bazar déjà sur le terrain au déjà va passer entraînement avec l'équipe alors ils a pratique les dominer plus semaine où aussi là tout ça il lobby pratique en groupe donc DTN a choisi ça qui groupe par groupe il y a 5-6 entraîneurs ba pesi bango thème pour nous travailler ba défendre thème wana et maintenant le lundi ba bandé d'abord on a cours ya sur banamike à 6 à 10 ans moto intervenant qui na première heure qui instructeur Etienne de sikoyo ba procéder na tirage ya ba thème ou moto rezoyer moko en tant qu'entraîneur à défendre personnellement de DTN a fixé jour ya ko ça parce que ils appellent à instructeur on va intervenir tenir loi arbitre pour la loi du jeu na médecin peu fois côté les sous donc ba ko on a nécessité mais azoko anticiper ma comme pour entraîneur azo temps pour préparer par rapport à l'explication ba pesi bango ndeni à planifier entraînement na bango tozo benda mato na ba bazoko absenté ba baza déjà na biso bazo kimaka parce que papier ko uzo papier mais ba bengo quelque part il faut défendre papier. Pour défendre le papier, il faut savoir où il qui déjà dès le début, puis il changer vraiment forme par rapport à l'entraînement. Pour l'entraînement, on ça. C'est ça le terme, on 8 ans, 7 ans d'entraînement. On croissance. Alors, Mathieu, il y a des gens qui ont c'est bon l'ami qui va dans l'entraînement approprié par rapport à micro parce que ils ont l'âge où tous allés où ils sont qui non tant beaucoup d'âge après préformation c'est à partir de là que moi na soit comme ça na ba qualité physique mususu au beaucoup subir par rapport que aux moi na 6 ans 5 ans bando kimza ambang au bana soumettre na ba travail aux allés à charge ou ko arrêter croissance na clôture les allés vendredi des jours à remise à ba il y a un diplôme, et ça vendredi. Pour nous, on a amical, sans et à la fin, tchango@gmail.com. Sobakomi, secrétaire Azawana, à répondre à Bango. 15 minutes à Massal. Il y a vrai.
jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo. Moko ya bakambi ya équipe Don Bosco na kombo ya père Christlin Kiere Makolongo alobaki na tina ya encadrement ya Don Bosco centre Bongo Tolanda. Ya liboso na ina lobaboye centre de football de formation Don Bosco. Yango eza centre tuzanango ya ba garçon na ba fille tuzanango na district ya Changu. Alors mbala liboso to bana na ba fille pe ba BTT na playoff mais seulement que ba comité pour na obeta Coupe du Congo. J'espère bien à partir de l'année prochaine to ko s'organiser malamu pour na bango. Mais pour na ba garçon mo ba banda déjà depuis 2017 centre baza ko avancer muke groupe Oyo ils allaient des premières promotions. Il y a école de foot où ils allaient dans un centre de formation de football Don Bosco. Donc ils allaient premier groupe, le col a siko pe championnat il y a côté à Changu, toujours beta na plateau pardon. Biso tous jusque là encore baza premier. J'espère bien que aussi ça peut comme premier pour nous passer na première division. Yango on appelle le col là éliminatoire il y a Coupe du Congo ils allaient. Yango centre pe il fait tout participer. Tu sais que participer pourquoi la première chose ils allaient pour la visibilité ya ba jeune pour na koyebisa ki ba jeune oyo ba uti na centre ya Don Bosco na plateau topé na Changu district na biso ya Changu bazali pe capable pour na ko beta pe championnat wana pe baza pe capable pour na ko représenter pe Kinshasa topé ko représenter pe République démocratique du Congo. Yango wana omoni biso tozingi ko présenter ba jeune pour ba beta nango. Wana nde ezaya liboso. Yami bale tozali na ambition que centre de formation de football Don Bosco peut pas gagner Coupe du Congo. Pour pas qu'il ko représenter pe Congo ailleurs. Yango wana ambition na biso ezali bongo. Mais tu espérer qu'avec la force et la technicité ya ba jeune bazanango bakosala effort mpeto kolonga mpona yango. En tant que responsable ya centre de football de formation Don Bosco, na ko souhaiter bango d'abord bonne chance. Et puis je suis sûr et certain que nous allons gagner aujourd'hui. 15 minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Tokomi na suka ya 15 minutes à Masano na biso bongo soki na pesi merci te na kobima motema mabe na pesi merci na grand caméraman na biso Cindy Mambu pourquoi pas Christian Balunda et équipe mobimba 15 minutes à Masano na pesi merci bongo tokomi na suka ya émission na biso.